wera ba fali abenga fali abenga na fali ziba ko sunga abenga na jibe abenga na wera lela na kombo wera ko lela na kombo ba collègue papa na yote ngata Moïse Mbia ko sunga lukuta yoyo ka Moïse sa sunga mutu na tanga malade yoyo ka Moïse sa sunga mutu na tanga malade yoyo ka Michel sa sunga mutu na tanga malade oh tika si c'est chrétien afuta mbongo na hotel itake no lala mwasi mususu aya ko pesa muninga na ye musicien chrétien ah oh ba groupe oso mona ba théâtre ba président na bango nyonso baza sérieux ambo bible solo ba chaque chose à son temps oyiba 99 fois ya santo ko kanga yo te me Kaleba yibite Kaleba za problème te sa mutute na minute neto lo babwe nsamba longisi Elise oso mbongo na ye ndenga sala ki musala jeune fille à théâtre tous les groupes à théâtre bomoni ne bobomi ba fille na bino batu baba nego kaniso za mwasi ya président moye ba linga yo esate tala siko lelo koli libala te mwana te bitula oh leader atulisi bino oh. Botumba bandaku botumba bapine botumba mituka papa so confia betite ngana mosala nzambe te ba ndundu azalaki négligé na mboko yo ndundu azalaki inutile nani akotala ndundu bandundu babima bandoki ndundu moko ya mosala nzambe kara yaza kaka ba prière turbo ba prière turbo ngabonginda bokoma na mbongo bosoma ba mapangu vous braquez avec les gens ce papa Rabi o kito mata mutungu basobeta koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV boss abonné ebele kikaka leri nyos kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye. Mesdames, Messieurs, fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans votre émission parce que ici, je reçois pour vous un grand homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda qui est à mes côtés. Il a dit, il n'a que la vérité pour dire à son peuple. Il a des messages que Dieu lui a révélés aujourd'hui, même ce matin. Il va annoncer cela, il va dire cela au peuple de Dieu. Pasteur Lité Akanda est à nos côtés. Bonjour l'homme de Dieu, pasteur Lité Akanda. Oui, bonjour papa Rabi. Mbote na ba nyonso bozwi libaku to pe occasion ya kolanda ngai liboso na bino pamba te musala o nzamba pesa biso yango nde tozo salela yango très bien et puis très kitoko libota na nzambe tata na ngai ya likolo apambola pe abomba bino merci pour la confiance o bozo pesa ngai tangu nyonso. Merci pour le soutien que vous soutenir physiquement, moralement, spirituellement. Non financièrement. Oui, non financièrement, papa. Ok. Bon, on a beau y aller, on déconne.
ngana boyaka mutu te. Tango baninga bazosala esengeli pe koloba esalaka bien. OK. Naza ba genre ya bato te bazalaka allié abombami te. Ou bien wangani. Ou bien wangani. Eza kitoko te liboso na Nzambe. Oui. Kasi Bible ezoloba soki toza fidélité na makambo ya mikie ya minene pe moya tozala fidèle Exacté. Na pamboli ba o nyonso balandaka nga na Chine, na Dubai to pe na côté ya Asie, bato bazolanda ngai na Europe, na Océanie, et puis na awa na Afrique. Ya Nzambe tata apambola pe abomba bino. Amen. Papa Rabi. Oui. Omoni vi ya mutu, Nzambe mutu akambaka yango. Oko remarqué na tanga école primaire, ezalaka mingi souhait ya ba parents na biso. Mwana esengeli banda wana. Tangu ne eko mata premier seyo, kasi tangu nazalaki na primaire, baboti bakotuna ngai okosala option nini, nazoyeba option nga na kokosala te. Kasi tangu ne eko koma na humanité, mwandambo wa conscience tozwaka na tangu wana eko sala ete na yeba option nga na kosala. OK. Na sena moyo tozo vivre, na sala ki ebele na posa ya bato ya mokili, na sala ki ebele na posa ya baboti na ngai, na pambolaka bango makasi po balingaki nga mingi. Papa Rabi, une petite exhortation pour naza mosali ya Nzambe. Baba, une petite exhortation. Une petite, eza mabete. Ato korje nga na ba classe nga na tangi koleka yo. Soki kutu Macron yemoko mukolo français zo salaire ozolanda, kasi okoko korje nga na français, na swahili okokoka te, na chilubo okokoka te, na kikongo aleto okoka te, po wana eza minoko ya mboka na ngai. OK. Korje nga na minoko ya bapaya e concerne ngai te, mais na munoko ya mboka na ngo okoka te. Je suis très intelligent, papa. Okay. Natangi na Ista Mushetu, je suis ingénieur, diplôme eza na ndako. Landa Papa Rabi. Natangi na campus na Inikin. Bana campus na pesi bino bambote. Eza université o soko bimi zoba, ti okokufa okotikala zoba. Oui. Je suis maître avocat. Natangi droit. Landa Papa Rabi ngane na zolo batende kona ngai. Loba papa. Makamo na zolo batena kosi e concerné yotiza munoko na ngande zoloba. Merci. Landa. Na yebi droit na mboko yo. Muto okosa nga zati. Landa une petite expérience na zola kisa yo. Na lobili sou français mabe. Balobaka nini? Une petite. Une petite. Lokola mwana mukie. Ya mwasi. Landa. Nabima maître avocat na mboko mukoloko soit problème. Lukanga na samba pona yo. Soki olongite loba diplôme wana bakabela ngai. Landa Papa Rabi. Kabila le père. Mzee Laurent Désiré Kabila. Moli monepe manakimia. Aye na mboka na 96. Natangi na ete landa lisolo. Tango aye na 96. Nathalie na RTNC1 balancer recrutement. 97 to 96. Papa, na 96, na 97. Eloka mabe place wani zati zaka badate ekangami. OK. Bane ekangami. Atape to tche 95. Yolanda onga na zolo ba papa. Na koli pe mikoleleki ebele. Allez-y. Papa lancer recrutement. Salaire $100. Je suis première promotion. Yaba Kadogo. OK. Ya JR. Lananga na bokebi s'il te plaît. Papa, soda bien formé. Promotion moko na ba Mamadou Ndala. Et si kana obeta masasi Papa Rabi, okolo bananga mosala Nzambe, bandela masasi. Vous avez déserté. Landa te.
Yo mtozo lobate ngai. Loba papa. Nasila ki posa kotanga te na vie na ngai. Na ekokota natanga na criminologie. Natangi na criminologie pendant 6 ans. Diplôme eza na ndako. Pona armée na sala ki 9 ans. OK. Ozolanda. Tangu na ekosala na ekosilisa na criminologie. Soué na ngai ya sukelaki nini? Natanga siko classe oyo eleki ba classe nyonso. Classe. Nake kotanga na aviation. Je suis pilote. Ndenge moninga na sabwe papa Rabi. So ba classe nyonso no sela quand wapi? Landa te papa soko tie terminer na ba diplôme utala. Papa Rabi. Eloko etiki sanga musala kokumba ba avion eza ba accident. Na sala de accident ya minene na mboka oyo. Yo sala ki mwana muke mo yeba kenga na sala accident ezati. Nandolo. Aneni 93. Ozolanda. Papa Rabi. Oui. Na 93 na sali manœuvre na piste na sali manœuvre To baloba avion ko ina zigida. Na zigida. Na weleli komata ngonga ya komata nano ekoka gite. Papa na bois kama na kati ya lupango avion ko aussi ba mama nyo. Oh là là, c'est triste. Ça fait très mal. Tangu sikoyo na eko sala erreur ya avion on akwesaki a na Kingasani. Oyo kaka pilote akoyaka likola nzete ya mbila. Ngaiti. Bien na lobi. Bien te. Natanga bien mais bavio ba nego pesa ngeza na ba panne. Voilà, il est donc l'homme de Dieu, pasteur Lité Akanda. Papa Rabi, c'est très important bato ba yeba. Tangu nsamba eko benga ngai na eko tanga théologie ti lelo na vanda na senga même baboti nyonso ba famille nyonso ona bomisa bandeko na bango bolimbisi lelo na za mosala nzambe na mboka. Tata pambola biso. Osali aviation, okumi malamu te ba accident. OK ça la criminologie, OK nyonso kuno seno malamu te. Nini ezolakisa ke théologie nde osali yango malamu, kote ya malamu, je ne sais pas. To koma kuna. Pasteur Lité Akanda za mpanzi na ngana lelo to solo makambo ebele to solo la Mwimba Texas katia oya ndundu auti kotika biso azena fondation na zo 5 bandundu to ko solo pe mutamutu raja kula, je pense que c'est pelisa na musique na ye. Oui raja kula. Auti pe kotika biso et to ko solo la politique, to ko solo la musique, bobi ko fait l'homme des fois beta na France na février oyo. Je ne sais pas ce qui concerne moi kozala to et kozala te. Donc tozana ba artiste tozana pasteur Lité Akanda atome ko beta ba sonyo so ko fait l'homme idée ko beta to ko beta te. Toza ba détail na pasteur Lité Akanda, il se passe que papa Kabachi, artiste et musicien chrétien ou azobela vraiment état na eza très grave. Tango ngo yo to sunga papa Kabachi to zelata kufa bongo to na voice moto yo ka mwana ya tindenga maloba toza na pasteur Lité Akanda nga kanzo zoluka verset te vexé za na Bible. Évêque Pascal Mukuna libéré pasteur Lité Akanda tchaki munoko ebele et sali ke opoli soni bazo benga au téléphone komi éteint moya kolobeza te bo poli na bino landa na pesa message allez-y on a question tuni. Trouble moko ekoti na minute o na mboka. Trouble zate po Mukuna bimi. Landa papa. Papa Rabi. Ko démoraliser ka ngai te tango tuni nga question. Te po yo bagi Mukuna. Landa te. Loba papa Mukuna za déjà libéré na azote ya pe déjà kitoko. Aza quitté. Landa papa Rabi. On a ko papolela ngo penza batu. Bien surtout na église. Na ko beta batolo lengwana na papolo na nyati yo. Na kwesi yo okota to hôpital e baleka uki bambisi ya minene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka oko sale loko te. J'ai beaucoup de vexé naza mosali ya nzambe o nzamba yebi ngai landa kobima na boloko ya mosali ya nzambe. Oui, soki abimi pour la relation,
Que le bon Dieu te bénisse. Ce qui a bimi na elembo ya innocence. Bien parlé? Oui. Zambe tata azwalu kumulanda. Papa. Boloko et salama pona ba payente. Ba vrai bato ba kota boloko papa na oko sayote. Ngana koti boloko na mboka o 9 fois. 9. Na koma ko zela siko na kote ya misatu pona sala 12. Oya Bible ezala 12 ni. Bana Israël combien? 12 tribus. 12 tribus d'Israël. Bien parlé? Oui. OK. Et tikalinga 9 boloko fona kota landa. Bon fongo la Bible. Salambang. Daniel chapitre 6. Oningotanga. Na téléphone. Soko tangi talio mengana boyi makamba kotanga aw. Oh. Batu batanga te papa. Na tiki. Bon fongolo soit parti moko. Te ba le baga. Te fongolo soit Daniel pardon. Na pesa mo ba vexer rapide kasi Daniel totanga. Téléphone na yo na nini? Daniel chapitre 6 verset 16 à 28 na libulu ya bakosi wana Daniel. Toye awa Daniel chapitre 3 verset 8 à 18 na moni Shadrach, Meshach, Abednego na boloko. Ozolanda papa? Oui. Bango pe na kati ya libulu. Mukana Acte chapitre na yango 12 verset na papa. Nazo Acte. Oyambi l'homme le plus intelligent. Et puis na mboko tioko kufa ko tikala ko yamba mutama yele te lokola ngai. Landa ko soit Acte te. Oko soit pe acte aérien échantillon suzaka ba boloko. Soit acte, soko za nango zui. Ko ba Bible na bino pesa be complet. Zala rapide papa Rabi, naza na intention ko tanga te mais lokolo lingo prouver ngai. Oye ba niveau na ngana mboko yo zwa. Zwa monoki. Na zui déjà. Acte chapitre 12 verset 5 à 10. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tanga papa. Pierre Acte chapitre 12 verset 5 à 10. La Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Église est là qui pongite Seigneur qui bon de la pona Pierre. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître. Mukolo baninga ki bakende ko sambisa ye. Pierre lié des deux chaînes. Pierre azalaki ya kokangama na ba chaîne mibale. Dormait entre deux soldats. Alali na ba garde corps mibale. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Oh, na sepeli place oyo. Ba soda na kati bazo kengela ye. Ba sentinelle pe mibale. Bazo kengela prison. Tokei. Et voici un ange du Seigneur survint. Angelu moko yena katikati ya mpipa ya nuit. Et une lumière brilla dans la prison. Lumière éclairage moko bimi na kati wana ya butu. L'ange réveilla Pierre. Ange la musi petelo. En le frappant au côté. Abeti na mupanzi. Et en disant. Ayebisiye. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Telema ba chaîne ça déjà ya kokata na betela lilobanze maboko papa. Suka wana. Oh. Oyoki Pierre aza mosali ya Nzambe. Nzambe azwa lokumu tobeti maboko tokumisi Nzambe ndenge mosala Nzambe aza libanda. Yawe tata apambola ba o nyonso bazalaki wana ndenge bayembaki pe banzembu sutu nzembu esepeli senga makasi. Mami Chibola Sambwe Papa Longi Yawe Nzambe tata zwa lokumu. Papa Rabi mais yo baki évêque a kobima. Landa te baki omoni évêque azocha soyi. Papa acha soyi. Acha soyi te Bible kati makambo. O totangi yango wana. Elinko loba nini? Mosala Nzambe so akoti boloko aza innocent. Église bobanga te. Nabane ko regretter na ba jari ya ko provoquer ba marche. O provoquer marche pona nini? Pierre a provoqué qui marche te. Église nde bane ko sambela pona Pierre.
ozolanda papa Rabi c'est tout et ça bimi asa déjà libanda kasi papa Rabi na Congo na mboko ndenge tozo vivre il y a des églises oyo ezana ba discipline te mais moins ba discipline et simba na ngam na bango. Il y a des religions. Topé il y a des communautés. Kaka. Papa, landa, ngane no loba landa. Loba. Aucun catholique basa na moins discipline. Soki abe topé kire, topé sango asali ereri, bago vandi sa ye. Kasi, landa papa, ba communauté ou etikali, y a pas de discipline. Désordre. Désordre papa, to gafé. Ba yebi boye. Comme eza communauté, bon reza ya yemoko. Ya dadi. Ya dadi. Donc ba pasteur ezanti ba kopa ba pasteur. Eza kopi na bango papa mon église à Congo. À part na tangelo kimbangiste na catholique. Be église nyonso etikali. O kito mata, o boya ngai, na somo na yo te, na yebi, église na yo, eza boutique d'habillement, eza boutique d'alimentation, eza supermarché, supermarché, on a nganda li sous église, hôtel, l'église au somo na papa, oye ngamwa masina, oye ngamwa kingasani, au Kotinjili, tous les 24 communes. Ah, papa, l'église, c'est les partis politiques. Oh! Ce que c'est là qu'on a essayé à y bon, qui t'a bon, mata, papa. Tu as même décidé à Moutouté. Ce que tu es tombé, Zambalim Sangana, et l'église au Sambelagati. Non, peu dans mon église, non, tu n'as évité ce Sambelato Sambelate. Oui. Mais quand tu as une église au Sambelaga, on a un bois qu'on a terrassé. Oh! Zambé, maman, nangai. Pasteur Takanda, Eza Moussa Nzambe Moko, Ndeko Caleb, tout Kebana, je pense que Yebi Ndeko Nawana. Nayebi. Mais un problème, dernièrement, tu as un problème na Barcelone. Si vous avez un problème na Ndeko Elise Saloum, artiste, moi, Ndeko moi, c'est Kitoko, il y a peu de temps, il y a problème. Merci beaucoup. C'est le président Otangi Kombonaye, Asa président du groupe Monko Songolo Pakala. Kasi papa katana nukunanga na soteya. Faites attention. Ana musala nzambe papa Rabilanda. Omoni makambo ya théâtre. Na lingaka théâtre. Basa bana na biso tangu totalaka bango na bandaku. Ba sekisaka biso makasi. Eza na ba groupe misade na baneko linga makasi ya ba groupe chrétien. Bana oyo ba dévotion, bana oyo ba dévotion, ba dévotion. Devos. Na ba Gabi. Mwana ba Gabi. Le groupe évangéliste. Oya ni évangélique yo soki évangéliste. Na baneli suko sepena na groupe abano nani. Oyo ye oya sinaki nani sinaki soki sinaki. Sina. Oya sinaki yo. Na baneli ko sepena na mwana ya pedo nani. Dichesse soki dichesse. Dichesse na ans. Na ans. Ba kota kinga makasi. Oya bana oyo nini soki foi o nino. Oya groupe OP ya ba nani. Héros de la foi. Héros soki de la foi. Na banego sepela pe na bango ya maman Angèle. Na banego sepela na ngo makasi. Na bango nyonso ke pa bano yo ba sans souci, bano yo ba lombe banani tout. Na bano sepela na bango kasi. Y a pas de sérieux na kata ba groupe wana. Amba? Papa. Omoni makambo tuni ngai. Oye bakatosa mwana muke. Oh, ba groupe oso mona ba théâtre. Ba président na bango nyonso baza sérieux. amba? Bible solo ba chaque chose à son temps. Oyiba 99 fois. Ya 100 kokanga yo. Te me Caleb a ibité, Caleb eza problème c'est 3 millions boyo kaninde za ite na Élise quelque chose comme ça. Eza makama muyibi eza wana te. Papa. Élise eko lukangai. Élise epa nao. Yo so nga mwana muke na mboko yo. Élise eko lukangai basangani association ya ba famille ya théâtre. OK. Papa atalela biso likambu oyo. Na ebisi Élise.
pesanga 3 jours à prière. Na bondeli nzambe. Na ebisi Elise. Nzamba alongisi yo na bitumba. Nzamba alongisi yo pona nini? Aza na kanda ya ba président nyonso ya théâtre. Ba président théâtre papa ce sont des voleurs. Oh! Tous les présidents théâtre ce sont des voleurs. Ah bon? Na longoli ata mutute. Bango nyonso. Tout. Pona kaya Elise. Papa. On y compare ngana na mboko. Mais Elise ezé pour moi comme la justice, il fallait yo en tant que pasteur ça bango bo solo là. Non sangisa mutute. Na ministre neto lo babwe. Nsamba longisi Elise. Elise oso mbongo na ye ndenga sala ki musala. Papa. Bana nyonso balungwa na ba théâtre. Soko wana mwana moka longwa na théâtre ebi place a uta. Keno tuna ye awebi soka abuzoba tata na ya sala. OK. Po ba pesa au rôle, faut bimana yo amona nzoto na yo. C'est pas vrai. Ah, c'est vrai. Non non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Papa Rabi, toka tes missions. Mounes Caleb azana ba actrice belé belé abimisa. Natangi kombo na yete. Lombe azana ba artiste belé belé abimisa. Natangi kombo na yete. Lui c'est mon collègue avocat comme moi. Natangi kombo na. C'est un président d'un groupe. Papa. Quartier to fana ka papa mukolego kwela ngai aboli ko longola nga kote ote. Bozo tika nga na souffrir na ba quartier ko. Papa ngana lela ka fort. Bana na biso bazoke no sala théâtre. Okomona mwana na théâtre akoli. Akokisi 50 ans, akokisi 48 ans. Libala te, mwana te, nani akangela ye. Batu nyonso bayebi basi na ye. Moyen soit libala malonga, ezate. Ba jeune fille à théâtre. Tous les groupes à théâtre. Bomoni ne bomi ba fille na bino. Batu baba nego kanisoza mwasi ya président. Moyen ba linga yo ezate. Tala siko lelo koli. Libala te. Mwana te. Bitula. Oh! Leader à Tulisi bino. Oh! Tous les leaders bakobala na bango. C'est faux et archi faux. Akobala, bongo menopause. Bana. Owo so bango wap. Papa. Mais conseil au pesa Caleb na Elise Salumu pona makambwana. Boloko c'est rien. Abeta 6 mois na ye. A dédommagé Elise 1 point. Elise ayelo moi. Action de grâce. Oh, pasteur aux gentil hein. Atayo moko. Tu évoluer ba sanga sin pa na tanga to tika makambwana et tu évoluer na biso. Papa, na ebisi yo. Ba président théâtre ba tulisi bana bango basi. Oh, Nsambe na ngai. Et puis, soko bimina président théâtre. O kito mata mabote kangami yo. Il y a beaucoup de filles à théâtre babali 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Il n'y a pas d'enfants. Papa ça quand même abimana na président théâtre. Bon ba président théâtre bazana ba cadena. Papa, on est champion na cadenati. Oh, amona ka so ke place o ke no boti yo na masole seni. Esili. A bloqué ma bota. C'est pas vrai ça. Mais parce que omonyo makamo na lobby. Allez vérifier. Allez vérifier. Là je vous dis la vérité. Wane siko changa ite. Oya binga na mboko so na nani. Ozaka pasteur te akanda c'est fini. Merci. Pasteur te akanda Mwimba Texas, quartier international congolais à Kofi. Ah papa otuna na question te na zolela. Oh. Ah Oscar. Le célèbre catcheur congolais Texas Mwimba a koufaki mokolo ya lobi dimanche 30 août 2020 na âge à 53 ans suite ya longue maladie. Bosimba pe bokanga ete yende mutu a révolutionna le catch au pays s'en va. A plongé monde sportif na deuil pe atiki veuve moko na bana mibale selon famille. Lisusu vaillant champion Texas Mwimba azalaki sportif oyo a changé ba donné na oyo etali catch congolais réputé très fétichiste. Pe exhibitionniste na grand bonheur ya plusieurs congolais oyo bazali amoureux ya sport. Cher à Triple H, Batista, Randy Orton, pe na bamisusu. De son vivant,
Le catcheur congolais a se convertisaki na philanthropie na 1998 pe a créaki fondation moko pona kolite contre ba discrimination ya ba albinos to pe bandundu. Molimo na epe manakimia. C'est un catcheur. Papa, nasali catch na Texas na mboko yo. Au sein de catch. Ah. Papa Rabi. Mais tu as tout fait apparemment. Tout na mboka oyo. Je suis un vrai catcheur comme il faut. Ah bon? Okozwa idée. Landa papa. Et là comment on a nina le c'est très capital. Allez-y. Texas. Ndenge ngana to solo la boy. Nsamba la kisinga na putu ya butu alelo. Texas. Porte à l'eau les apolés les ponaï. Moutazé catcher. Papa. Te. Et un abatou belé na mboko yo. Tomu na bango lokwa batu mabe. Bato bakisi. Nzoka bango nde ba bato malamu. Comment ça? C'est que j'ai compris. Ah bon? Papa. Ndundu azalaki négligé na mboko yo. Ndundu azalaki inutile. Nanya kotala ndundu. Bandundu babima bandoki. Na famille kofinga. Ah, Texas. Ah, Texas. Texas otiki bandundu na pasi papa. Ah, Texas. Papa. Na mboko tozali na bandundu mibale ya minene na mboko yo. Hey! Texas. Ah, il a très mal compris. Pasteur qui a quand est en train de pleurer. Nimba Texas qui nous a laissé, ça fait très mal comme ça. Batu baoka sa teg papa. Tozaki na deux grands dundu na mboko yo. Ouais, police belge. Ah, Texas. Deux grands dundu na mboko basala combo. Papa, Texas catcher. Batu bamune loka mutabakisi. C'est un jeune, c'est un papa oyo a valorisé le poisson naïe. Le long d'une doit en valeur. Texas a son le canate valobi. Place bomoni bazo négligent dundu. Bobeta karaté. Bo kipete. Mais dundu moko ya mosala nzambe. Kara. Yaza kaka ba prière turbo. Ba prière turbo. Ba prière turbo le poisson nezo nyokwama. Ah, Texas. Texas au côté Lola. Papa, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu tout le monde dans mboko yo. Ce sont des démons. Comment ça? Mbongo baswa ke belé. Posa na ye, asoma mapangu, abala basa mi balé, abala basa mi satu. Ce sont des démons. Papa, nous na mboka oyo. Omoni Texas nenga kufi. Eza shita makasi bona bandundu. Oui, Texas a une fondation, fondation. Ya una émission papa. Tozana na bandundu mi bala minene na mboko yo. Moko asaka kaliaka batu ba mbongo. Prière turbo. Prière turbo. Na tinde la bango. Je suis l'homme de Dieu. Je prêche. Na tinde la bango. Texas a légion na musika. Tu n'as rien fait dans Mboko. Il y a des catcheurs, il y a des musiciens de la musique profane par rapport à pasteur Misusu. Papa, ouera, l'on les a polés les ponaïe. Yom te fongoli yango. Jibe, l'on les a polés les ponaïe. Ferre, l'on les a polés les ponaïe. Innocent, l'on les a polés les ponaïe. Tala de ningonde na lifelo. Tala matou Samuel na lifelo. Tala José Tita na lifelo. Ne dis pas ça. Maïki Kalamai na lifelo. Moi ici bien na lifelo. Ah papa. Dans l'élite Texas. Voilà, on me fait ce qu'on doit citer. Là, c'est un homme de Dieu qui Nobaki, papa Anto Kabashi, un musicien chrétien, Boyeba qui est papa Kabashi, Aza, très malade, il est souffrant. Lui, c'est un ami. Papa Kabashi. C'est un ami.
Aza très malade, na soleil moi na tinelenga voice azolela lisungi l'homme de Dieu bino ba pasteur bino ba mission chrétien bozo qui peut tenir de ce toko ka voice yango yoka isanga mona papa Kabachi nazo benga opo naza vraiment na besoin ya lisungi pour na papa nanga Kabachi le musicien chrétien aza vraiment kobela aza vraiment malade mais soin ya malonga ezate il lui faut bakisi eza pasi eza trop cher ba musicien pour asali lobby na tongo ezaki 4e fois ça la crise ya AVC donc hier en tout cas to bando katsaki papa azokende parce que kuna maman o lolem na nyonso eza na bapota azana bapota po abundana kina liwa et tout a miswa kina mil donc lobi na tongo zaki 4e rechute na ye donc 3e rechute na ye ata musicien maota monani oui ba misusu to soli na bon na téléphone mais président ya MCC monani tete ne zaki no hôpital na ndeto bimi amona ndeto ebite to kende wapi lisungi to ça vraiment la posa lisungi ça vraiment la voilà je crois qu'on pourra pas tout suivre ça fait très mal c'est triste papa Kabashi asala banzembo malamu je pense bon banzembo mingi zena chiluba nebite so ebiso banzembo ngo eza moi pas ba mission chrétien ba monanité baza besoin lisungi basala nzambe na reconnaître nzembo na emoko ezokimanga papa Rabi epowani wakumbile mulobebe epowani wakumbile mulobebe yewana yeah c'est un ami oh là là où est le musicien chrétien? Est-ce que le mot musicien chrétien papa vous bloquez avec les chrétiens mot chrétien combo chrétien zanani mwana na yokeli yo mawa mwana uti koloba na yokeli mawa ba benga na ba musicien chrétien afuta mbongo na hotel itaki no lala mwasi mususu aya ko pesa muninga na ye musicien chrétien mwana na yokeli yo mawa mwana bakisema lo bebele sate kasi momato yebaka kindeko yango corps du Christ na passe oui. Mwana moko na lingaka yete ayembi boyi po banzembo ya yemba salela na ngote moninga mi malamu balingaka pona bosuite balingaka pona bisaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba esalaka na nguya kasi wanzima papa ale moloto tala na kyo lobela muta kufa pamba ndoso mona ba musicien chrétien ndeko na bino chrétien yo maladi ezotungisa mwana lobi crise 4 fois abundani na liwa mokonzi ba musicien chrétien il a un TPC na bato ya théâtre bango AMC papa boyaka te so mutu akufi bolinga bonginda bokoma na mbongo bosoma bamapangu vous bloquez avec les gens et comme nini yango siko tosala ndeni abenga finalement chaka Congo ou bien abenga ba musicien abenga ne bawera bafali abenga na fali jibe kosunga abenga na jibe abenga na wera lela na kombo wera kolela na kombo ba collègue papa na yote abenga ta Moïse Mbia kosunga lukuta yoyo ka Moïse sa sunga mutu na tanga malade yoyo ka Moïse sa sunga mutu na tanga malade yoyo ka Michel sa sunga mutu na tanga malade tika fali ya kosunga biso fere ya kosunga papa na yo matu nani tanga koma matu Samuel nani wera inosbi bina file boya kosunga pardon s'il te plaît boya kosunga musicien chrétien soki botiki ye e ozala pasi ayembisa biso na église po wani wa tumbele
mulobe epo wani wakumbile baluba boza wapi papa okufa pamba epo wani ekota na mabele koma papa ngonani Papa Kabachi. Papa Kabachi Papa Kabachi nzamba kosunga Nzamba okobika. Merci beaucoup, Pasteur Teakanda. Comme Nasuka, je pense que vous avez quand même une salutation, vous avez quand même maloboko par rapport à la journée à l'élo et nani Kofi Olomide Obi abeta sous concert. On a été. Nzambe asa compliqué. Te poto yaki oloba Kofi akobeta. Landate. Nzambe meminga na ba dimension moko na koka ko imaginer te. Papa. Nasilikeli nzambe makasi ningo moninga yawo. Nzamba ebisinga ba kombata bakita ba mata. Wane salaki maloba bata mokili me nzamba lobi Kofi osani. Akobeta. O chanje na yo. Ngai te. Nzambe no chanjaka. Nzambe te ngana lobaki selo sentiment na ngai. Mopo mokonzi Kofi Olomide. Ye lokola monaki asala yo atindi pe bana basala ngai. Kofi ekopasuka nango te. Chuba ekopasuka nango te. Tata Mobimba. Tata Mobimba ye. Tata Mobimba ye. Alobi nzamba ebisinga yi bakombata bokita bomata bokobina. Yo lobaki mutunguba. Bokobina Tata Mobimba ye. Siko changer na mutunguba suste. Nzamba lobi papa on nzamba lobi tikali bongo. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré lobi boy. Bakombata bokita bomata. Fali akobeta nzambe siko na lobi. Kombata nyonso kobina Tata Mobimba ye. Tata Mobimba ye. Kofi akobeta to Fali. Papa. Fali esa beta. Mwana kutu abeta. Asa kutu makasi te. Abani misiki sima. Ebongo tata na ye. Neko comprendre quartier la terre. Ese nzambe. Quartier la terre. Ese nzambe. Oh. Quartier la terre. Boso ba invité na concert wana okena yo. Papa. Kutu na onse la invitation. Yebisa Kofi a invité. Kofi Olomide. Mon pao. Natika la terre pardon. S'il te plaît. S'il te plaît Kofi soka ngana kiti. Et si l'obeti. Kofi Olomide pardon. Fali atika nga kena ko regretter nga na poto. Kofi. Tata Mobimba ye. Tata Mobimba ye. Le beau Kofi on se pelisa nga papa. Bon ba sali click ba critiquer Kofi ba journaliste ba nani ba bi Kofi obeta te yozo ba ya obeta. Akobeta. Merci. Nakati ya Chine. Le grand Jogo. Le grand Jogo. Nakati ya Chine le grand Jogo. Nani wana? Oscar Maritou. Oscar Manitou. Oscar Manitou. Le grand Jogo papa. Deux fois te. Mon beti mon nene liste kite papa. Papa. Oh ya Tanyela. Oh ya Yekola. Kobeta ndembo. Kobeta ndembo. Oscar Maritou. Nakati ya Chine. Le grand Jogo papa. Muto hotele maintenant Oscar Maritou. Azate na mboko na makambo ndembo. Nsambe mama na ngana sama bele. Bale pene ya nsambe kobeta kati na nkolo. Héritier mpaka 7500 giga na kati États-Unis. Pese loko zwe loko. Elamba ne elamba. Vrai Joe. Mobala kitoko ya pembe. Papa, nzamba pa molo héritier mpaka. Les vrais boss. Boss confirmé. Mbongo ebele. Les boss Jacques Sobanoka. Tata Pambola yo. Mwano na kati ya France. Elikia Christian Kambashi. Elikia Christian Kambashi na Lille na France. Tata Pambolo Elikia Christian. Nabo sanité. Le royaume des chaussures. Na Chibangu. Na Bandal. Na Bandali Chibangu. Le royaume des chaussures. Avenue Patou numéro 2. Arrêt pharmacie. Papa Soko komi wana. Ba chaussures. Ba ketch. Ba veste. Le royaume des chaussures. Tata Pambola Bino. Mon collaborateur privé. Dieu merci Kitumbu.
Mon collaborateur privé, Dr. Rigen Mokonsi, Tata Pambola yo. Dr. Rigen Mokonsi. Wow. Plus 243, 89, 78, 37 à 29. Plus 243, 89, 78, 37 à 29. Gola Star, Tata Pambola yo. Gino Mbonda, Tata Pambola. Mais pour un concert à Kofi, il va inviter Yoso Yewana. Papa! Hôtel Ismaïa Bet. Kofi! Eh, Kofi là! Bon, qui t'a bon matin? Pas de bien Kofi là. Et c'est comme on a été, papa. On a été. Bah, bien, on a bon papa Nanyo. Kofi a Kobeta. Nzambi. Yo, Zobo va combattre pour la Kofi. Papa, au moni makamon Nzamba lobby. Ato kitio mati. Botumba bandaku. Botumba bapine. Botumba mituka. Papa, so Kofi a betite. Ngana mosala Nzambe te. Na loba ki tura liboso na posa na ngana sentiment na ngai. Na ebiso papa Rabi. O kito mata. Mutungu baso beta. Oh. Ba combattre baso boya yo zo ba robeta. Impact va combattre yo bien. Lukuta. Na yo. Je suis plus que ba combattant. Non non, combattant numéro 1. Ba combattant va plus que yo, ba combattant ba makasi. Oscar Manitou, Maritou Oscar, les grands Djogo. Tata Pambola yo. Voilà, to comme na souka son absa lelo, merci beaucoup Nathan, merci beaucoup docteur. Merci bande union so bazawa, merci Nathan qui futa Gauthier Kele, Trésor Ntingi, merci pa Amino Angel Kinkela Fiston Bastende. Merci na soutien na bino to comme na souka son absa pastel te akanda bi Kofi akobeta. O kito mata bi ba combattant ta ba tumbi mituka. A Kofi akobeta. Eza bona arena, je pense na bo santé concert kitoko eza wana toza. Papa Kabachi très malade, vraiment to sungaye chaka Kongo uko wapi. Bandeko yo boza wapi artiste en danger. Papa Kabachi 4 fois a piqué crise à AVC, vraiment to zelata kufa bongo to akosala ba geste à bonne foi. Merci à vous qui nous avez suivis aujourd'hui. On se retrouve très prochainement sur Kilongo TV. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aouza Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. Eh komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mama babi poto zera koinda. Botuninga te bana poto site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous bye.